Vital Kamerhe ba condamné qui donc na mona Vital Kamerhe ba condamné qui na kati na révélation on a vu que à moins que batu na bonzo to ba ça la réconciliation les nzamba lingaki réconciliation ça la main na kati na révélation il était vraiment condamné azolela mpona mboka na ye nzamba longola ba difficulté za na kati ya mboka nazomona penda azosambela azolela il a vraiment un souci là que ba peuple congolais balonga kati ya difficulté mais nayaki komona nde nayebi biso namoni stilo ezokoma nzamba esenga stilo wana eza bato batangi mingi bato ya mayeli et puis bango nde mutu nde bazokoboma mboka oyo bango nde mutu bazoboma avancement ya mboka oyo même so baza na kati ya FCC même so baza na cash même so baza na kati opposition mais bato omoni kino oyo bamibenga keno batangi trop bazo utiliser mayele na bango batangela te mais bazo utiliser mafia ya koescroquer économie ya mboka. Ah oui, merci na babone na biso surtout ya tindeka bomesana kotala biso awa na kata tindeka chaîne o pesa kabino info chaîne o la kabino tout sauf rien to mesana koloba ala kata tindeka to beta kama solo ebele surtout masolo tali mboka ndenge ne évolution ko kende ndenge nini makamutali politique ya mboka ndenge makamutali pe religion makamuza ebele ya ko solola awa na émission ya Yannick Babi awa to solola tout sauf rien. En tout cas merci à fidélité na bino, merci à Rife Kisombe, merci à Papi Kelly, merci à Mamelize Matondo, merci à mon kwa mishaka bandeko pena bachaka biso poa le fait que sommes papi Kelly ba patron tindika et puis merci à Mima Wetu na Londres tonton Diafo Bokofo merci et puis joyeux anniversaire na ndeko na biso Lomboto Lomboto na kata Chine on appelle joyeux anniversaire na yo opa boostaka biso apanza biloko ebele. En tout cas batu balinga tindika na PDG Celestin Kozo kata Philippines peso tala biso tout ça déjà na l'homme de révélation pour reçoit la kubita suma solo azua révélation minene makamutali procès 100 jours aïe que la vérité avant de justice après sa position il déjà sorti déjà message déjà et ça dans les prophètes Ézéchiel tout ça déjà na plateau na biso. Bonjour prophète Ézéchiel. Oui bonjour journaliste et peuple donc journaliste et peuple Yannick Stropir nzamba pambola penza ndengo pesi biso opportunité ya koleka na émission oyo bosolo toujours révélation chaîne opende landa makasi nzambe alola pambola ba abonné nyonso ya chaîne oyo na kombo na Yesu. Prophète Ézéchiel tu kozo pona Yesu to memi surtout zuyo oyaka toujours na message talimboka ba message beso kozo révélation ba moto lukaka poto solola citation ya Congo na minute zo kendeni vraiment citation ya Congo na minute oyo eza toujours ba signal rouge eza makasi na ay prophétique pour nga na lobelaka mingi makambo emona na miso ya batute mais oyo mona na miso spiritualité et puis physiquement boye komona ngo après mikolo donc vie spirituelle vraiment citation il y a ba alerte rouge par-ci par-là ba alerte rouge eza makasi ezoko signifier que non il y a vraiment beaucoup de dangers et puis makambo mabe ko sala mingi surtout dans la future. Mais tout on a par rapport à Marabébélé, prophète Ézéchiel. Tout ce que mon citation au Congo, mboka nso ke na wezaka Congo tiza monde entier. Tout le monde est en crise et comme makasi. Est-ce que ça ka te ba indice mo ke nzamba lingi apesa biso ba signal moko boto comprendre que non ma BDG ça déjà ou bien bala nzamba bungama déjà. Oui oh tozomona oyo eza déjà ba indice ezali ba signe du temps de la fin parce que Jésus-Christ azolo ba na temps de la fin batu bakoleka na ba période moko difficile et puis crise mondiale ekozala na temps de la fin donc tozomona lelo ezali ba indice ozotalisa biso que vraiment mokili komi kokende pratiquement na suka oui bana nzambe déjà bobongama mpona moment tozali tobenga ngo moment d'apprente temps moko boye ya kodefisa nzambe apprente biso mwa temps donc atikeli biso mwa temps po nzamba lingaka liwa bata masumu te nzamba lingaka bata masumu babongola mitema donc tant toza nango nzamba tikeli biso mwa tamu ke osingeli bato ba se repentir le plus vite possible pour ceux qui apparition ya mwana na moto salami enlèvement salami vraiment bato belé base à la circuité bato belé pe base à la enlever ya omoni nzamba tikeli biso mwa temps quoi pesa ba signe habito vivre ba temps difficile yango tozo vivre lelo inana ko bomana bato bazokufa trop makambo ezangi bomona makambo ezangi tina ba poison mabebele be na Congo esprit wana projet ta ke prophète kolobela mu
vraiment ezali moko parce que Bible zo banatant de la fin bolingo ekokita na mitema ya bato. Donc bato baozala penda na bolingo te. Donc dès que bolingo kiti na mutema mutu mutu aza capable ya koboma muninga ne mutu likolo ya mbongo pozo poste pozo pouvoir aza capable ya koboma penza mutu abomi mutu. Même ba révélation o nzamba atalisi biso par rapport à ba procès o penza tango poto keno par rapport ya ba poison manini. Voilà. Donc bolingo ekoboma bolingo kosila bato bakoinana mutu amona muninga na problème akosunga ete lelo koma kosalama to mona ngo moni bato mibale bazobunda balingi baboma na moni ndeko moko atelemi wana olia kabola sala intervention azo filmer bango soka filmer vidéo wana bote on a réseaux sociaux comme base na ye. Donc ils a déjà signe du temps de la fin, donc manque d'amour ils a signe du temps de la fin au Nzambe déjà ebe ko prédire que eko salama na temps de la fin. Ce que toujours dans ma solide ali révélation et ça qui se cause révélation c'est procès 100 jours évolution à procès na côté là on a spirituel ozomona ondeni. Bon, procès wana na spirituel évolution na yango d'abord Nzambe nenga révéla kinga à moins que basala ba négociation ndenge baza na kata coalition basala ba négociation mais Nzambe nenga lobela kinga il y a penza trop des habits et salami na kati wana na kata procès wana et puis na kata révélation na monaki Vital Kamerhe ba condamnaki ye. Donc na monaki Vital Kamerhe ba condamnaki na kata révélation. On a dit que à moins que batu na bonzoto basa la réconciliation les Nzamba lingaki réconciliation salama mais na kata révélation il était vraiment condamné. Bazalaki condamné na bato mususu bazalaki na ye pe bazalaki condamné nde na kata procès wana parce que Nzambe atalisinga makambo presque ebele oyo ezoleka na kata mboka na biso vraiment ba politiciens bozala na bolingo ya koyeme mboka et puis na kata révélation naki komona stylo ezokoma dans l'espace stylo ezokoma dans l'espace Nzambe ayebisinga bimoni stylo ezokoma dans l'espace ezali koloba ke bato ya mayele bato batangi mingi abina kata mboka na bino bato ba détruire mboka na bino eza bato basali ba itidi trop bato batangi mingi bango nde mutu bazali ko utiliser mayele o bango ba yekoli wana bazo ko utiliser ngo pona kosala ba mafia koyiba o ezali mbongo ya l'État koyiba o ezali ressources naturelles de mbongo oyo Nzambe atia na kata mboka ko kolongola lelo ba congolais na kata difficulté ya pasi nde bango bazo utiliser mayele wana pona koyiba mais bazo sala mayele o bango bazo ite pona koyeba ko mema développement na kata mboka no bazo welela mingi ba intérêt na bango libumu na bango bazo sala nyonso pona koyiba yoyo eza na kata mboka nde Nzambe alobela nga presque makambo ebele na kati ya mikolo ezo ya pibo komona ngo. On a par rapport à Mboka Batangi, tous on a atta guerre ou a tilelo famille politique à Moussou FCC Maël Basape on a trop comme on a la guerre sous Bimalakati créé c'est comme si moi coalition pays hypocrisie dans la carte par rapport à ça est-ce que au Sambeli Nzamba l'action n'est pas moi qui n'est pas na frappe. Voilà, na kata ba révélation wana namona ki président président de la République a télémis dans l'espace et puis namoni batu bazalaki na se wana batu bazali na se wana bazolela souffrance ya ki makasi namoni président azolela pona mboka na ye Nzamba longola ba difficulté za na kata mboka nazomona penda azosambela azolela il a vraiment un souci là que ba peuple congolais balonga kata difficulté mais na yaki komona nde na yebiso namoni stylo ezokoma Nzamba esinga stylo wana eza bato batangi mingi bato mayeli et puis bango nde mutu nde bazoko boma mboka oyo bango nde mutu bazoboma avancement ya mboka oyo même so baza na kata FCC même so baza na cash même so baza na kata opposition mais bato moni kino oyo bamibenga kino batangi trop bazo utiliser mayele na bango batangela te mais bazo utiliser mafia ya ko escroquer économie ya mboka omoni na kati ya président de la République aza na souci ndenge Nzambe ataisaki ya kosunga peuple congolais mais bato bazo travailler na ye nde baza na souci wana te bato bazo travailler na ye bazoluka mingi nde ba intérêt na bango bazoluka mingi nde ba s'enrichir bazoluka mingi nde ba kende liboso et puis na ki komona président de la République a telemi na moni bazo beta ba masasi nozo ya sous forme ba poison mais ezozwa été nazomona ezozwaka bato mosusu mais ye ezozwa ete donc azoko résister na kati ya batake wana eza batake moko spirituel mais na kati ya révélation nayaki komona Nzambe atalisinga namoni groupe ya bato bazosambela Nzambe ayisinga ke message oyo napesi na bakretien nyonso ya kati ya mboka bobondela mpona mboka na bino parce que na mikolo ezoya
trouble ekozala makasi na kata mboka na bino bosambela makasi na kata mboka na mpe bobondela mingi mpona mokonzi ya mboka président de la république mpo nzambe na ei na ye divine na ei prophétique amoni ka mutu moko aza na susi ya mboka eza président de la république bamisusu batikali bazolanda poste bazolanda susi oyo eza ya bango moko basarichi se retrouver basala expérience carrière politique na bango mais baza penda na souci ya ba peuple congolais te nde nzamba talisaki nga nzamba alobi tosambela makasi mpona mokonzi ya mboka aza na souci wana makasi ya ko aider mboka na biso. En fait c'est que tozonaka makambo etali mboka lelo Kinshasa tozomona makambo comme belé tozomona ka ba confinement o ndenge ezokende yo take serviteur de Dieu ay confinement ezokende ezopusa na tozomona pe kuna inerbe azobakisa kaka bakai zomata. Et que homme de Dieu, sommes na makambo zo kendene. Est-ce que ba église ko zonga, est-ce que makambo belé to c'est la question nga normal de 2 semaines wala so ba ko bakisa sous 2 semaines muso dépend makambo. Bon, nakata ay prophétique, nga d'abord na répondre ay prophétique avant tout côté physique. Et ça problème il y a autobengaka problème il y a distraction moko diabolique parce que Satan zo distrait batou. Nzamba pesa ki message, ayebisinga na bisa ba continuer so mboka ba déconfiner ba église na ye. Pour déconfiner ba église ndeko sala ke ba force ya Saint-Esprit et combattre force ezali ya ténèbres ya maladie o ya COVID-19. Nzamba pesa nga message wana et puis na lancaki message wana yo yebi et lelo tomoni na France ba pays presque belé ba déconfiner ba église mais na kat Afrique moi l'enterre et puis tozomona na mboka na biso ba église za toujours ya kokanga et puis nzamba pesa un message na ba konza mboka ba déconfiner ba église bokomona maladie oyo ekosile ko disparaître mais so ba déconfiner ba touté maladie ko koma de plus en plus grave o nzambe apesa nga message so totali na ba pays oyo ba déconfiner ba yoka ki langage prophétique on apesa ki ndeti par exemple en France au monde lelo France ba contamination ezali sous penzate babi na ba salle d'urgence ba bazali sous te o bazwa ke mutu azana azui COVID-19 bazali sous te batu ba donc batu ba komi vraiment protéger makasi nzamba azo protéger bango lelo misala nyo sezongi mais na kata mboka na biso batu de plus en plus batu bazali confiné les plus en plus bato ezomata batu baza confiné bato ezomata yango nazo yebisa yo nzamba alobi ke batu bazoliba mboka oyo eza bato batangi mingi esengeli service elandela même bato ba travailler na INRB wana ba minga est-ce que c'est réellement ba contamination bazolo beza solo te est-ce que bato penda baza contaminé faut ba bimisa pe dossier wana balandela au mona ya ba mafia ezosala manango kaka ke parce que soto ezomata mbongo ezosani ezomata mbongo ezokota bamsu bazo se retrouver bazo confiner ba famille bato baza na pasi bango bazo profiter na pasi bato bazo liaka ezomona to emati bokomi na 3000 to emati bokomi na 4000 to emati bokomi na 5000 ozo comprendre ezomata tozomona bato ba okufa te nzamba ba batela biso nzamba bazo protéger biso bato pe ngo pe tozomona pe bazo kufa te tozomona pe bato ngo pe bisika pe bazate tonalandaki une fois na radio balobi ki bamisusu tomoni ke non ezaka ka ibandeli toyebisa za la confiner pa na bango to pesa ba inscription ndenge ko sala tala condition peuple congolais za nango bamisusu kutu balala na salon chambre salon mama na leki na bandeko bazana kata salon siko mutongo nini o azana COVID-19 bisi aza confiner na kata ndako na bango azana chambre dalala na salon zo comprendre lié moko pete na bandeko uzomona eza louche donc ya omoni bandeko oyo baza na service compétent ya kolandela kosala basuki wana babimisa ta dossier nde babimisa ye dossier ya 100 jours balandela makambo ya COVID-19 okomona baministre mosusu na badelege mosusu bakokangama na kati wana parce que komi déjà COP ozo comprendre bamisusu bazosala yango lokola mwa COP yango na osenga na ba acteur politique nzamba azoyebisa bino susu bino bato botangi mingi botika lokuta botika koyiba botika ko escroquer peuple na ye nzamba lobi botika ko escroquer peuple ne bozala na mutema oyo président ya mboka zana yango ya kosunga population wa video moto zoka ke avant to kotana makama ya video wana prophète Ezekiel na minute oyo après makama COVID-19 après makama bebele Congo Kinshasa kokoma na niveau spirituel omona poma ata malgré ça boena na banda lungwa na lekaki omona malgré bato bazala ndako bato baza confiner bandumba bazobimaka makama bezo mataka de plus en plus mataka kulu na zotika te na banda likuna kulu na pela ba machite zobeta makulu banini par rapport à ce que là l'esprit wana kaka mzo sala pona makama bebi mobende
oui, ezali ba esprit, ezali esprit yo tolobi na bandal na rigini awa ekomi na bato mona ba bimisi mwa deki du 3 kits ba che mwa mesa ba son ba boki na ba bazomela. Donc ba kinyo ba komi ko se déconfiner bango moko. Ozomona. Ekumpena na koso ke na kapele o mona bato bazo chat za mwa ba kiti wana ba vando oyo agent de l'ordre yo tuna bango na ba robeta yo. Ozomona ba robeta po ba iso ke tomeli na mbongo na yote. Oso comprendre. Donc moni ke peuple a komi ko révolter moko. Et loko eko créer autobengaka politique moko ya trouble na kata mboka na biso. Yango to osenga na bango ba pays oyo européen oyo kutu batu bakufi ebele koleka mboka na biso. To mona ba pays européen ba déconfiner ba yebisika batu bazwa ba mesure ya ko stopper Covid-19, porter masque, lataga, zala distance ya 1 mètre. Au moni kuna ba contamination ezate mais na kata mboka na biso au fil bakangi ba entreprise nyonso ville nde sala ki kinwa lia bakangi ville wana donc ba activité ne se kufi siko ba kinwa oyo abande ko bima na tongo aluki mwa lipa na ye azongi na ndako alesi mwa libota na ye bokangeli ye musala wana azwaka par jour mwa 3000 4000 siko musala oyo akosala na cité ezanini eza ko criminaliser bato ko botola bato yango ozomona kulu nezongi su makasi omoni makama mabe zongi su makasi bandumba parce que moi si a débrouillé kanga moi mesh na ye zo comprendre mais bokangeli entreprise na ye awsala ni ana posa moi lingette pour moi ba période ana posa moi moi parfum bien mais akuta na mobile mo boy avec moi 2000 3000 5 au lekinzela donc c'est ça prostitution fait comment yango moni que président de la République ndé nzamba zo ebiseye il faut afongola misu pour na dossier ya ba confinement oyo pour na dossier ba confinement na yokaki information mo ki président lukai ko vérifier par rapport ya bandeko ba bandeko leka na ba réseaux sociaux ko bakino bazo aka ko proposer bango mbongo pona bibembe na bango ba ko tona liste bato ba kufi na Covid-19 ba olandela ngo ozomona ke non nzamba zo ba tona moni bike zo ko ma dans l'espace bato mayele bazo escroquer mboka donc ozomona ke non ezana bato yo ozomona bazo profiter talaka ebembe ya mutu akufine na accident mais bino botie na liste ya Covid-19 bato ormi ko banga ngana na cho prier pour na mama moko auto ko se ko ba ba transférer ya kene na clinique ngalema mobile na boy abi pas question moi na moi singa ko na clinique ngalema te po ba yebise ka na Covid-19 mais moi c'est azana problème attention azo pe mazana problème attention na ke na semble po na ye alamu ki abiki na ye oui ba komi ko banga ta même biso boy to ko accepter te que non lelo to ke na hôpital ngaso na beli c'est mieux que na sombi ata moi kisi na pharmacie na meliki na hôpital balo ba ko na Covid-19 na leki na stade de martyr bat balobi ke no par jour to kangi autant mais na leki na stade de martyr mais je vous dis na moni ata plus de 20 personnes te bato na moni zaka ba gens ya INRB bazaki wana OK bato bazo sala dépistage volontaire non ozomona batu bakino bazoboya na bango po e comme basalio bien ata rime eza na mwana moko azalaki ya rime ya kosakana te beti mutu fièvre protocole dia ni elanga saison sèche changement de saison mutabelaka surtout ni elango batu babela ba grippe batu babela ba rime batu mais soko zwi rime zwi grippe zo le kangami o te eza covid non vous comprenez yango uzomona bango basala musala na bango bien bapesa ba résultat eza ya solo peuple congolais azana posa mboka ezala déconfiné ba activité zonga bisala zonga il y a des pasteurs ba vivre na mabonza ndé baza bana ba problème grave na ba église pour la rappel ba église ba foutre la espace pour kutu ndenge ezana na ba église ndé to foutre la espace wana etali kutu bango te donc yote biso nga kutu kotonga na foutre la na église koto na luwaka to sololi na baye to bando foutre likolo mais to réduit pour bato bakota raté to réduit donc to foutre na biso kana pamba mais batu bazoya na bango na église c'est pour batu tant bayaka na église ba frande to foutre ba espace église vous comprenez donc biso to ko landa makambo dans Europe nous sommes des Congolais Europe au moins les États-Unis ba des combats confinés batu mais ba foutre bango $1,200 mais biso rien du tout car courant na mai ofele est-ce que mutu azana nzala romela akolia mai ou bien akolia courant rien du tout yango monique président de la République a déjà yenda da garant de la nation ya yoki passe ba ayebi passe ba congolais bato wana nyoso zomona na bana posa mbongo ezana ba musu na mboka na biso bazo ko s'enrichir na souffrance ya baninga donc azo sepela na souffrance ya baninga bazo souffrir mais yembongo wana azo ke lingela bandumba vous comprenez ndenge to mama Covid-19 mama na cop surtout bato bazui bango bazala charger makama bazolia kitoko mais ba aide soignante ba prime combien ba opesa bango rien du tout
bato ba yamba bandeko bazu ba COVID-19 wana rien du tout ya on to lobby nzamba lobby bato yo bino benga ba intellectuel bino bato boza tout autour ya chef de l'état botika ko escroquer mbongo ya mboka parce que nzambe déjà amoni o eza makanisi na bino. C'est la raison pour laquelle le président actuel il est trop combattu. Même moi batak ba poison nyonso wana c'est par rapport à vigilance ne ba mona da trop vigilant bazo mekaye mais Dieu du ciel azo protéger. Pour aussi ça na dossier aux appels citoyens congolais to ko mona mokonzi mboka sali choix pona ya présidente ya azui candidate mokazala a remplacer Jean-Marc Kabund. On a peu d'informations là. Oui, dans l'anda qui ont lobby vraiment, ils ont le mot à féliciter. Au moins, président, monte déjà sur comme président, aux sous combattate, aux sous mutaba troublete. Au moins, il y avait des combattants, baboué qui bien ni bisoka tuzaka na posa ya ndeko na biso ana lo balbaebe ko destituer na parlement yenda zonga. Mais président étant que un état aza muto a commis déjà père d'une nation a lingité moté pela na mboka a proposé à ebisi bango baya et puis a otaki ko choisi toka ki ndenge basala ki choix ya ndeko mwasi wana eza penza bien ngana moni ngo bien moni mboka ezala kande bongo compréhension esengeli ezala donc c'est ça mboka ezala mboka ifo ezala na kimia biso même ba église soki mboka ezala na kimia biso be église to na kimia pour so mboka ezopela biso pe to na problème vous comprenez pour bandimi oyo bayaka na église bazaba oyo basala kande na ba société so ba société bakangi pour trouble ba rien église ndengeni donc biso soué na biso kimia ezala na mboka na biso donc c'est ça. En fait, tout comme na souka mon numéro de téléphone na mo de la fin bande ko surtout baso talo liban na mboka tina ba province batala rabiso o ebisa bango ni. Bon, numéro ya téléphone ezali plus 243 81 61 96 772 plus 243 81 61 96 772 eza numéro na ngai ya WhatsApp bobenga 24/24 nazawa na ba problème nyonso etungisa bino malade ozana problème obala kate obota kate ba femme de nuit mari de nuit o ba yiba yo étoile donc nyonso ezo compliqué ozana poto lukaka mukanda ozwa mukanda te obenginga na numéro wana na koyamba yo. Mot de la fin ezali message prophétique. Prions pour le président de la République, il est trop combattu spirituellement. Révélation na monaki à moi que basala ba négociation na bango mena 4 ya dossier o ya 100 jours na monaki Vital Kamerhe ba condamna ki na wana selon révélation na monaki à moi que basala ba négociation ndenge ba ezalaka na monaki susu mokonza mboka za combattre makasi na moni biki zo koma dans l'espace ba yisingeza bato mayele c'est là ba di bato yo ba mibenga ke batangi mingi bango wana nde mutu bazo détruire mboka na biso na mona mutema ya président pembe souci à aider population mais bato baza autour na ye bazo combattre et na mona ki bato basangani bazo sambela nzamba la vie chrétien nyo sabonde la pona président de la République. Voilà conclusion message na zaki na ngoya ngwana. Ah oui, merci beaucoup Ezalaki prophète Ezekiel na micro na biso tindika avec Yannick Sopika babi ba réaction na bino ba message bani tozana kaka pona bino toyoka makambo so tumbolo baka na biso. Merci à maman sociale Mamelise Matondo, merci à bandeko tu ya diaspora, bozana Paris, Belgique, États-Unis, maman Priscille ya pena poto azota la biso. Bo s'abonner toujours na chaîne na biso mbala sima na tiki bino. Ciao.